para tambo con ale, ok para tambo. Ok para tambo con ale, ok para tambo con ale dide, anu se kaolo ngakude. Ok para tambo con ale. Bonsoir, 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 bonjour. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo te bele bisika biso bizu bino nzambalo la pambola bino. Bobo to bondeko na bandeko na sa catholique. Shalom na ba homme de Dieu. Ba chantre de l'éternel shalom aussi. Matondo na ba kimbangiste. Vraiment bambo te ebele, hein, toute tendance confondue. Respect na ba chef coutumier na biso le sako na ba chef coutumier vraiment to pesi bino le sako. En tout cas ba bonne semaine début ya semaine ezala tokos na bino nyonso bozala se ya sous les baoba et pas ya mama leki na bino la danoise et puis tozawana pe ndeka toyaka to pesa bino toujours encouragement. On vous encourage boya ebele na live together ezali site de rencontres pour na ba congolais ba Congo congolais ya Kinshasa, congolais ya Congo Brazzaville na bangolais, donc balingala fond ba diaspora o bazana poto soko za na Europe, oza na Amérique du Nord, Canada, Australie, site yango yo original yaka ko s'inscrire aux mobile ya bien aux mwasi ya malamu et ko sala malamu makasi. Vraiment bande konangai voilà toye wana to solo la mwa muke to bosani te pe bande konabiso ba musulman ba salam alaikum bisika bizwi bino. Bon bande konangai toye to bina betela bino mwa lisolo muke ya ndeko mwasi azana Congo abengaki alobi la danoise bobetaka pe masolo na biso ya bato ya Kinshasa ndenge nini bavi na biso pe ezali kobeba na bandeko mibali. Ndeko na biso abengi biso azali mwana mwasi moko alobi asisaka ba classe na ye tango asilisi azu examen d'état eye kosala ke akei kotanga na IEC akomi na IEC ka na première année wana aye kokutana ka ndenge ezalaka ba famille pe mwa relation na ba famille ezalaki baza vraiment baluba ya kananga na relation wana baye kosala ke aye kokutana na elenge mobali asilisa na droit azalaki juriste azosala mosala ya bien abala ye. En tout cas famille esepelaki ye pe asepelaki na mobali wana déjà talaka mobali aza déjà bien assise tout ça esalaki bien baye balingani babali ye. En tout cas bakutaki ye pe vierge bapesi bantaba na bango nde basalaka et puis basali bachiba na bango. En tout cas andimaki basala nyonso to esili akena ndako ya libala. En tout cas nzambe pe apamboli ye kokomaka akomi na libala 2 mois kuta ezalaki ebele azwi zemi ya mwana na ye ya liboso. Alere akena libala alobi ekozala bien azwa baleki na ye baleki na ye bayebika ndenge ezalaka libala liboso. Mobali pe azwi leki na ye ya mobali ye azwi leki na ye pe ya mobali na leki na mwasi ye azwaki baleki ne mibale leki na bango suka ya mobali ya manda olinge mingi. Donc tango abalaki azolela kaka azolela ya na ye nde mobali na lobi zwa ye kaka loko amesana na yo azwi leki na suka ti lelo bazaka na relation makasi na leki na suka et puis azwi pe na leki ne musu ya mwasi ndeko mobali na ye azwi leki ne pe ya suka ya mobali. Bavai na libala kitoko bavanda penza bien eye kosala ke na période moko boye bakendeki concert Kofi mutabetaki na mai moko boye babenga soki mai ya pembe ndenge ayebisaki ngai bake kobeta concert kuna ye na mobali na ye nazoba bino makambo eleki mwa kala ye na mobali na ye bakei bake pe na bana nyonso bazaki na ndako le wana leki na ya mobali ya suka na bango azaki na ba 8 ans leki ya mobali na ye azaki na ba 12 ans et puis leki na mwasi azaki en tout cas ba 16 ans boy azaki nano mineur bakei balobi abakende concert wana ebetamaki ekipaki nango age te
bake na concert wana bamemi pe bana bamemi pe mwa babiloko bakomi ba concert ezobeta sikoyo bamona moyika nde badistraction mo bana bake boye kuna pe yoka place yango pe na place yango banda koteka pe mwa babiloko bazotumba babiloko baka babiloko nde mo bamona mwana leki ya mobali na ye abungi bango bazomona lisu te ake wapi bamoni mwana mwasi moko boya métis ya kitoko penza kitoko neti azongenga boye aye koyesa banga bino nde bovandi boye mwana bino adindi na mai bango bacomprendre te mwana adinda na mai ndenge nini epuis sikoyo ye fi wana tuni yo oyebi biso te biso mpe toyebi yo te ntango biso toye toparke voiture na biso kuna yo ndenge oyebaki mwana na biso adindi na mai mobali ne sikoyo azoloba eloko te mobali na vane ka nye azotala ka mwana mwasi yango ti mwana mwasi yango ok apprendre ou à laisser mais soki bolingi nga na olakisa bino esika ni mwana bino adindi na mai mobali ne azoloba na eloko te sikoyo esamba ne yo ozoloba eloko te ndenge ni mais yo landa ye yo ndoza mama alobi te nga na yebi ye te yo nde mutu oza papa tellement zwa courage balobi ke mwana dindi na mai bakei kuna bakomi alaksi bango abio adindi bakomi ozango sikoyo ekomi eti osérieux babandi koluka ye musique esili bato bakomi kokende molili ebandi okota mwana azomona na kate fi yango mpe alimwe na ye bazomona esu te alimwe na ye na clin d'œil kabo batala mwana mwasi yango azomona na esu te batelemi ka esika lobaki wana batali mwana azomonana te wana mpe ezalaki na batelefone ezalaki na banona 93 boye alobaki 92 93 en tout cas batelefone mpe ezalaki nango te bayeba sidon balekani lokwa baparent mobali banda ozala na de bonhomme lea bauti kuna balekani bamoe pa baparent mobali bakeyebisa mama en tout cas mama tokendeki boye mais mwana suka azomonana te mama bandi kolela na lupangu wana baleli mama bango kuta alobi te mama mobali alobi bomema kaka na butu onake komona place mwana nanga kei babi mama molili ya makasi tozela tatolala lobi na tongo balobi na tongo batrouve bato moko boye baedaka bato soki babwaki bamakazu bamai bachef coutumier na biso balobaka makambo eosalaka ela miso ebembe koobima bamemi bango wana bakomi na batongo balobi basaki ka place mwasi wana alakisaki bango bakei babwaki bamai balobi après bachef coutumier balobi te aza nano na jugement nano balibere te donc il faut tozonga isusu lobi abikolela famille ya mobali bakomobeta ngai donc bala moko bandeko ya mobali batomboki bandi kobeta ngai ndenge nini ezalaka mwana na biso mpona nini baleki na yo te yo mpo ozalaki na baleki na yo koma baleki na yo te bon ndeko na biso mwasi papa na bango azalaki mpe pasteur mpona ni babandi kobeta ye na banda famille mobali azoloba kuta eloko te bazobeta ye amoni mwa ye te akimi asevade azwi bebe na ye akimi aye kokende ambala moko akepa na bango akepena pa bapara na ye azwi baleki na bimama eske libalo ekozala lisusu bazobeta ngai nasali eloko te na baleki na nga mpe bande kotambola na bango bazozonga toyokanaki ke tokutana esika te so bake bazonga batambongo ye akendeki wapi ake kodinda epuis tokende mpe na biti te tosokola na mai alors eye kosalaki deuxième jour wana bakei bato wana lia balobi bamona mpenza ebembe wuti na mai ebati likolo pouf kaka place mwasi wana yebisaki bango ke mwana bango adindaki epuis mwana mwasi yango bayebi ete azalaki mpe métis donc kitoko moko ya kosakana te suki milai alati sexy mbala moko pa mwana wana abimelika wana kakesika wana makila na zolo akufa bazwi corps na ye avimba te eloko te donc okanisa kutu mutu akufi na mai te
comme si azalaki ka quelque part basimba ki balobi si azaki na jugement siko ba bomi ali ba bimisi soki tolobelaki corps na yete ba chef coutumier balobi elinga ezalake alinga bimata mso après 3 jours 4 jours à vimbi déjà mais le quoi tozai ko insister ba pesa e mais ermo pe ba zong sa mutu pe bon moi asili mayele mais ye bazongisi ye ya kokufa bazwi corps abi en tout cas la danoise na mone bembe wana te ndenge bazwa corps ndenge bakunda ye na mona te famille mobali ba boyanga na mona et puis ba ese mobali na kaka boya ngai mobali kuta komo ba me eko pona nini bozo condamner ngai te nga mo pe na zalaki donc bozo condamner ka mwasi na nga alors kazaki pe na bébé alors et ko ça ke ba le matangi panzani mobali na ye aye na famille ya mwasi asengi bolimbisi ndenge ba famille ba betaki ye alors aye ko zonga libala abile razongi libala kovanda kolala kolamuka aye kobota mwana ya mibale jour mususu wana baleki na ye pe bazana bango na ndako baleki na ye bakut ba parents ne babaki te zongisa bana na ndako me bana na balingaki ye makasi mobali na bieza problème ite kosala biso pe bien te lokola oyo akufi ale bana na pe bakende bazala na bango kaka bandeko na nga avande kana baleki na ye chose grave mukomso alali na butu kande ezaka pongi katani atala boy mobali ne na mbetu azate bandeko na ngai to kota mwa mukika nde tolobaka na mwa conseil bandeko yebike nde tolalaka wana okolala na mutu okoza ntango tolalaka tobosana ke olali na mutu ke obota bana ebele ke oza mukolo ke oza jeune fille ke oza mabe ke oza kitoko non même kutu ozobela okobosana soki mpenza ozobela maladi ke pongi ezwaka nango yo olalaka nango bien okobosana kutu ke nga nabelaka yango na bandeko na ngai konegligeaka pongi te ta ya pongi ya repos eza nécessaire yango nde esalaka ke banere na biso ezwa repos bamakanisi ezala te kolinga te omemaka baproblème no na butu luka solution baproblème no na moi bato mosusu bazalaka soki butu ekomi nde makanisi bandi oyela ye azotala likolo mpo nini nabalaka te kobala te histoire nango se esili ozobala te bengala danoise yaka awa tolukelo mwasi ya bien mobali ya malamu yaka na bakritere ya pete yo mutu olalaka te mpo na ozanga libala ntango sikoyo olingi balukelo yaka na bakritere ya pete tokolukelo mwasi tokolukelo mobali ya bien tokangi entre parenthèse wana tokontinue lisolo alors ndeko mwasi ntango atali amoni mobali nete mais esprit na ye ezalaki kaka à l'aise te alobi ake suba ou bien ndenge nini ake na toilette na bango boye batongaka mpe ndako en tout cas mobali yango azalaki na vie ya bien batongaka mpe ndako moko ya kitoko batoilette na kati ake tala boye mobali yango aza na ye te na kati ya toilette esika moko yebise kaka akende na chambre aleki na ye pa eleki na ye alalaka ndako yango ezalaki na bachambre bino mo boyebi na kisasa bato batongaka bandako bachambre ebele bandako tonga ndako na bango ya kitoko bachambre ebele mpenza moko ake otala bo ake kuta mobali na ye likolo aleki na ye azokolala ye donc baosala barapport sexuel na leki na ye agangi alobi oyo makambo nini boye mobali yango abimi mpenza sexe ya mobali etelema mpenza donc neti akati bango posa alobi ayebisi leki na ye oyo makambo nini ozosala leki na avandi kaka ni azoloba te oyo tobanda na biso yango kala ayesi leki na alobi na ye oyo te tobanda na biso yango kala kutu tosi tolongola na bazemi entre esali ye pasi abi tellement yo mino boyebi kaka baluba ndenge babangaka mibali donc ye pa wuti papa na bango azalaki mpenza papa bana na azalaki très dictateur ya makasi papa bango azalaki pasteur me makambo makasi donc ye pa bande kobanga mobali na ye kobanga mpenza respect wana ke mwasi aza eloko te donc azalaki nango mpenza na motune kobanga mobali alobeli mobali eloko te agangeli ka aleki na ye mobali na akende na toilette ase soulage abimi aye na mbeto alali na ye non comme kutu neti eloko ezalaki te alobi natikaki koloba mpe na mobali eloko te okoloba na ye mpe nini
ye mutaleisaka bino ye mutalatisaka bino. Donc ezalaki passe esali ye alobi kaka na ntongo wana azwi leki na ye azwi chauffeur ake kozongisa ye azwi bilamba na abi ah mama nga na ye kozongisa mwana na bino na ndako. Mama bango alobi oh po ani yo mutu azotanga baklasse kote yo ovandi abi te abolukela ye klasse kote oyo ngai na kovanda na nga suna ye te bamakambo yango mpe ya kovandaka na bana depuis leki ya mobali na nga akufaki en tout cas na osepela na nga lisu te. Donc zwa bana na azwi mpe na leki ne kuta asuka wana mobali en tout cas azongisi ye abina ye mpe bozwaka bana na bino ake azongisi baleki na ye atikali ka ye na libala na ye avandi basolola mpe na lina mobali ne likambo yango te comme sukutu likambo ezalaki te mais ye azosouffrir na sa motema ndeko mwasi azosouffrir azokonda donc mama na ye mokomso ake mama bango aye kotala bango abi nini ozaka mwasi kitoko pembe suki na mutu ezosila ozokonda yo mutu oza na libala bien eza nini abino mama eloko eza nango te ezaka nayebi te ta mosusu maladi ou quoi je ne sais pas mais likambo aleki na ye esala ye pasi aye kobota mwana misatu aye kobota mwana mine mais en tout cas asufraka na likambo wana mais alobela mutu te akenda kaka akenda koyebisa ngo mama mobali na ye parce que babongisaka makambo bayokanaka basengani bapardon ndenge mwana wana akufaki eye kosila nango bakotaki na bango sur relation ya bien na famille ya mobali alors akendaka kaka koyebisa mama mobali alobi tala biso likambo ekwelelaki biso na ndako nde nakangaki mobali mwana na mobali aza kobima na leki na ngai mama mobali siko azwi kombo alobi azwaki kombo abandi kokomba ye na makolo abandi koloba makambo na chiluba soki makambo nini yango wana kote wana akangaki yango bien te azokomba ye abandi okomba ye atia kombi ti alobi andoloba mwana wa mobali likambo nini asali abandi kokomba ye makambo so abanda oloba wana après alobi kaka ok vanda kaka eza problème te na tokosolola yango kaka so mpe basolola na mwana na ye ye mpe ayebi te en tout cas mais ye na mobali donc mobali atikelaka ye tante kanda donc bapapa mpenza ndenge baluba wana bazalaka atikala badiskute likambo yango te lokaka leki na ye azongaki alobi boye ça va nandimi te ya kolanda leki na nga tipa baparent kuna balobimaka na ye ou bien soki ndenge nini nayebi te batelefone mpe ezalaki nango te après na ndenge mpe mwana leki nakenda ye mwana mwasi wana tukatikala na susi makasi nzambe aye kopambola bango balongwe Congo bamite mobali na ye na Afrique du Sud ntango bake kuna asepelaki makasi alobi sava makambo olia mosu ekozala lisu te soki akozwa bamakangu ezala ta bato mosusu me famille na nga te bavandaki na Afrique du Sud basali 4 ans après baye kozonga na Congo lisusu mobali azali na mosala mwa kitoko leki na ye mpe ntango akoli wana aye okoma na 22 ans boye 22 23 ans aye kozwa libala leki na ye wana abali ye siko alobi azwi wax mais en tout cas azalaki su na mura leki na ye te abandi kokipe leki na ye te mama bango bandi obandika nini soko oye awa okipaka lisu leki na ye oyo te omona oya tala bakado okipaka ye te alobi kaka mama nayebi te amona aseki na ye kaka après alela leki nazobala sombi 4 wax aye kopesa leki na ye abi zwa 4 wax oyo okende nango na libala na yo me yebisa mobali na yo verité abi nayebisi ka leki nanga bon loba na mobali na yo verité azwi ba wax apesi ye mpe asali nini ake libala ake libala bakom ayes ko tanga tika na mobali nzoka nde akomosa ba démarche aya na poto ya bikake mobali akomo ba nazo sala tu batinda ngai na poto toki ovanda kuna esala pe bien na bana ye pazo sepela bala moko amona kaka mobali aye koyebisa ye non nde eza wana visa ebimi kaka ya ngai na bana mais ya yo bapesi te yango wana sala lettre moko osigné ke opesinga autorisation ngai na vanda na bana bandeko nzoka mobali azokosa ye lera kopesa autorisation na ye na poto asundoli ye
ayepe zwa autorisation comment légaliser l'ambassade à Belgique. Pour l'ambassade à Belgique, mobile l'ambassade à Belgique, ba ke ba légaliser que non ngai nzoka pe asengela ki ne visa te. Asengela ka visa ya yena bana. L'air a signé ba ke l'ambassade ba kotisi ba légaliser lettre wana mobile ya mimi atikeli ye photocopie ya zui lettre mobile na bana mwana ne asuka zaki na 8 ans. Tangu wana bazokende bana nae balandana oya suka ya mwasi azaki na 8 ans donc aboteki mwana mwasi dega sona katikati na mwana na suka azaki na 8 ans pa mobali amemi bana na poto nzoka ne na poto azaki dia na correspondance nae na mwana mwasi moko boy azaki pe congolaise te bazaki déjà na ba relation na bango koya ye na poto akomi soki pasenga zilu soki paswa séjour ndenge nini yo ye pe ndeko mwasi na Congo alobi ayebi te komi na poto ye zela mobile oyo visa ezobima te oh boy bayoka bana bayebisi ah mama biso awa tokomi na mama mususu papa azwi mwasi mususu mwasi nga camerounaise ah esali ye pasi donc ye pe mwasi lokwa atangaki pe na IEC alobi non bato bandi koyebisi te kotisa bapapier lobaki akimi na bana sala boite na ambassade ya Belgique mobali akotisa bapapier balobi te papier eza légalisé awa ke yo pesaki mobali droit yende aza na nini ya bana makambo nyonso donc oza na eloko osala te parce que opesaki donc alobi oh mais ye ayebisaka nga bongo te aloba na nga nasala mpona bana baleka bien na sens ke nga nazwaki na visa te babi mais lettre oyo ezolakisaki ye aza na autorisation ya bana donc mama na biso droit ya bana ekenda aza na Congo nde na obetela bino na minute oyo azaka na Congo papa na biso batanga ye aye kobota na mwana mwasi wana camerounaise mwana moko basalika soki 2 ans et demi 3 ans de mariage elibala ekufi ye moko abokola bana wana bunda na kana misala donc bana bakomi kobokwama sans éducation mama na bango vraiment bandeko na ngai tokotala mwa conseil na comprendre ka mibali ya bakongolais te bolingaka vie na bino ezala jamais na kimia il faut bomemaka vie moko ya mabaku obali mwana mwasi wana vierge aza pe respect na yo aza kokoka makambo na yo bino na bino baluba siko okobwaka ye kaka boye pourquoi pe o privé ye bana na ye et puis akomi kokosela mama bakambo ke non mama na bino soki nalingi azonga te parce que asalaki kindumba alors que moi ça batalobi mami na asalaki kindumba te naza mutu moko boye basalanga bikila ya chibao donc nakoki kosala kindumba te olie pe a divorcé na ngai to divorça te ti lelo na bapapier normal awa na Congo naza marié nzoka ne mobali wana asalaki na bapapier na ye nyonso ya divorce ako aza avocat bapapier miso banda oyo kosignise mwasi o signé na o pa signé na nga na papier oyo mpona babien na biso signé nzoka ne bapapier divorce alobi la danoise tango na ke na dossier batine nga dossier na Belgique na bapapier na basignature na ngai ke na signa divorce makambo tout alobi bandeko soki mobali azopesa bapapier totangaka kolinga te mobali asinso bapapier pressé abi lokola bande pe kobanga ye eloko so allez mama signer signer ye pas ko signer kaka ya okataka na o signer nzoka ndazo signer ba divorce azo signer makambo ya babuku ya bana ke aza na droit bana te aza na droit même ya babia mobali te aza na droit na ngoti tala mobali atanga ye na poto ateki ndako na ye o bango batongaka ensemble malgré achaka na ye enka malunga te mais ateki yango ateki biloko ne ayene na poto kutu aya avança mbongo na ye asomba ndako na ye na Belgique bandi ko donc bana wana bakoli na ba mama différente parce que tellement za makambo mabe basi bakokaka ete mwasi abande kokoka ezaki ka ndeko na biso mwasi wana bana na bamoni basi ya modèle na modèle bantiyeze bakongolaise bakamerounaise baivoirienne okomona une année 2 ans so babotika mwana mo libale panzani donc na minute toloba papa na aza na mwasi te yango bandeko nanga bokeba bandeko basi omoni tata moko boye aza na bana na yazo bokola bana mama na bana wana tikala na Congo linga o vérifier pourquoi mama bana na tikala na Congo ke boko ya kosimba touche pamba parce que ndeko mwasi kuna pa zotia na mabolongo aza pe ko prier
atika ye bongo heureusement ndeko mwasi akataka classe te ntango aza na libala azokontinue classe nde na IEC lelo asalaka amileisaka afutelaka ndako me abala te amona bana su te lelo mwana oyo asuka wana akomi na ba 16 ans 8 ans après yango tokende 8 ans 9 ans mwana wana mona su mama ne te asolola meme na mama ne na mongongo boye te tel niveau ya motema mabe au contraire yo kutu muto salaki mabe na famille ya bato mais tala makambo zomema ko privé mwana mwasi wana bana bandeko esili bongo te tobandi na biso koshite bandeko na ngai ye kosala ke ye sikoyo ndeko na biso sikoyo ye mwana leki na ye akendeki libala wana oyo abima na mobali na ye na bazemi na bango balongola ndeko mwasi mabota ezoya te mabota eza te 1 année 2 ans 3 ans oh baparent baye bavandisi ye babi mama soko oza na likambo koma yo bazemi ozozwa azozwa kuti bazemi me ezosopana kaka zemi 1 mois 2 mois 5 mois pra zemi 1 mois donc bazemi esopani ata ba 5 6 balobi non ma fille loba soki okosaki likambo ou bien osalaka kindumba ou bien likambo nini yosala oyo bazemi eza kosopana yo boye nde mwana na mwasi abi oyo nayebi te soki ezosopana nga parce que na bande kobima na mobali ya grande sœur baparent balobi tikoloba makambo boye est ce que yano ayebi alobi sisi yana nga ayebi balobi bongo ndeni aloba na biso te donc ndenge balobi kasi yango nabenganaka biso na ndako azongisaka biso mpo na kanganga na mobali na ye alors nayebi te soki yango nde moto ezosala ngai boye bama baye kobengisa ndeko mwasi o yaka wana kutu ntango bamakambo wana ekwei nanu mobali aye poto te ntango makambo deje bibi ye aye koyebisa lobi baye balobi yaka noki sala mbango ya batindi moto ya kobenga ye ntango bake kuna parce que jour bavandisaki fi yango ezalaki nango ka makambo ya mwa famille moke kaka nde babi abi asisi nga nayebi makambo bien boye na boye bien mais ngai nalingaki koboma libala na nga te nalingaki mpe te natya bino panique boye na boye yango nazongisaki ye na malembe epuis nga nalobaka na ye ayebisa mobali na ye vérité est-ce que oyebisaki mobali no vérité te mobali ne pa avandaki ka wana niboyeba soni esali ye wana baparent balobi non il faut tolobela mobali na yo ça c'est quoi ça bino basala bino chibao basala boye akoki kosala makambo boye te tala sikoyo ekangi ndeko na yo boye na boye donc chiba yango ezalaka na makambo ebele na kati abitala kangi ndeko na yo sikoyo ndeko na yo boye bandeko mwana mwasi wana ntango kaka balobeli makambo wana kozonga bazongi na ndako maladi ye ntango azongi sikoyo na ndako aye kobiyebisa mobali na ye verité abi omoni makambo esalamaka yo naloba te yo mpe osalango te me ye moko mokolo makambo ake kobeta mobali natomboki te lokuta eza yo kaka moto okeyebisa na famille na yo mobali aboteli incompréhension nde omplace omona enemi ekota makambo ekota na ndenge mobali aya kosundola ye aye na poto leki na ye nde tooloba boye lelo aza na sa mabele atikali kotika mwana na mokili te tango azongi na ndako ya libala wana maladi impossible donc barègle makila kopola komi na cancer na utérus barègle solo donc place avandi lokola poli mobali aye kozongisa bi bozwa mwana bino azongisi na ndako na baparent tina ndenge aye kokufa akufa leki na kufa abila danosi biloko aboyebola mosela yango mpe conscience abi sikoyo talaka mobali oyo anga na mikumba oyo aza nango ti lelo to déclarer divorce ya normal oyo ya fraude te to vandela makambo na famille a répondaka te eloko te sikoyo bana na ye na poto oyo ya liboso ya mwasi donc aye kosala tout donc abazo bayaki donc bazaki na telefone te numéro ya mama na bango eza te mwana na tanga zokola aye ko aloko akolaki ayaki déjà mwana ba 13 ans soki ba 13 ans ba 14 ans tanga akomi na ba 20 quelque aye ko na ba 20 quelque nda aye ko kota na Facebook
aye ko luka sikoyo mama na ye na Facebook. Facebook eza na mabe nango mais zape na malamu nango ebele. Moko elakisaka biso batu oyo tozoyeba place bakenda te. Donc soko yebi ko salela Facebook oko gagner pe ba million. Mais soko yebi ko salela Facebook te place ezoboma batu pe okei pe na libulu. Alors moi na luka mama na ye na Facebook. Aye ko komela ye teli kombo tutu photo tout aye ko mona ki na ba photo mama na bango bazaki nango te. Aye kutu ko tuna ye abi nazo mona oza na komba mama na biso. Est-ce que boy alobi na lela mwana na ngai babandi ko solola ale mbala moko baleki na mibali amone babandi ko ya ko solola na mama ya mama bango oya suka wana nde asolola kapenza bien te na mama na etilelo azala 4 kilos soka batuni c'est maman est-ce que tu as un mot à dire moi alobi non donc alobi mwana nga suka akenda na affection sila akoli na pasi ba mame belé donc baleki ya na e kaka muta kipaka e lelo pe ya na e abali je tolo babwe ya na e abali ekolo moko boye azana e bien na nini abala ke ekolo mususu congolais te oye ko sala ke mama na e l'air bake na mboka ya mobali wana abala ki camerounais tant bake na mboka na Cameroun mwana na ye wana ke na Cameroun kota la famille ya mobali na ala fute lisko mama na tike mama na ye isko abaye kokuta na Cameroun ba yambani abi naza na souci donc ti lelo ndeko mwasi aza na souci akotisa ba visa ndenge nyonso akoma ta na Belgique ata France ata ayata komona bana na ye mais ezo simba kate yango abi vraiment la danoise beta lisolo na ngai otala ba mibali musu bayaka na poto wana yoko welela ye kaka mobali ena zwa na ngai boy na boite bolinga to ye boye baka ba passer ndenge ni mobali azo bokola bana ka ye moko eloko ni ezo tinda bokola bana ye moko mwasi na ye wana za wapi donc bande konanga mobali oto beti lisolo aza na France na Belgique aza avocat tant musu pe alandaka biso mais soki ayebi ke lisolo eza ye parce que na pesi yango pe na détail ayebi pe ke leki na ye akufaka na mai na concert ya Kofi ayebi histoire kabimaka na ndeko mwasi na ye lelo ndeko mwasi na ye akufa kaka parce que ya ba makambo na bango ba chimba wana ayebi ke akima na bana asala ba papier mabe soki ozoyoka biso contacter mama bana na yo senga ye pardon et puis libérer na maloba na yo na famille na yo kete tela bambule belende ko mwasa komi na 51 ans de to lo balelo mais azuli balate atikali ka boye ayepe munene souci esala keti akomi munene tela bande ko ba okutana mobali ntuko kuteli na diabulu tela ko bebisa ba vie ya batu ba garçon bande ko mibali za bien te tango bosalaka bongo boza pe na bandeko yo moko poza oboti bana basi na ba camerounaise wana na banani lelo mwana mwasi pe abali siko mobali wana camerounais soka salier exactement ndenge yo salaki mama na ye est-ce que yo ko sepela tango bosala makambu bozo kanzala makambo na sali kaka mais ozo kanisa te ke yo poza bandeko ozo kanisa te ke oza pe na ba camarade oza pe na batu bandeko nanga soko lingi mutu te kabwana ye na malembe et puis ko bala été déjà bandeki ba bêtise boza bana mibale bando bimana leki na ye na kati ndako mais lelo obana ozobisa bana ke mama mutasala kindumba ale mama lelo a expliqué bana siko bakomi contre papa na bango bana oya mwasi na bandeko na mibali balingi su papa na bango na Belgique te babi pourquoi koko kodlisa biso na mensonge ya munene boye au contraire yondo baby sa vie à maman lelo mama leki na biso kota na sa mabele kaka na jugement ya makambo na yo mais yo zo kolisa biso papa musu pe bakamisanga même mama asalaki kindumba mama asalaki boy ba raison musu ba pesa ngo pe bana te ozana ba raison belé okolo bake ngai na mwasi esimbaki te incompréhension yango na nazana binonga moko mais pourquoi kolinga kaka okotsa mama makambo mabe ndemo bebiso na ba mama soki libala ekufi ozana raison koloba na mobala na ote otandela bango maloba nyonso
pour na ba linga yo makasi ba boya tata na bango non et dakate rien ne prouve que yonde okoluumela na mukili koleka papa wana ou bien yo koumela na mukili koleka mama non okopekisa bango papa na bango soki yo lelo kufi neti papa na tsaza na Belgique wana heureusement bana wana misatu bakoli oya suka nde akomi na ba 16 ans soki yazoki 16 ans soki lelo akufaki na katikati ya vie wana alinga tika bana na Belgique ndeni alinga tika bango ndenge nini na Belgique. Pourquoi pas kobengisa mama na bango ozaki na facilité ya la visa ya famille mobimba bengisa mama na bango après komi na Belgique otiki bango na mama na bango yo ke bana na yo na Camerounais na yo soki Camerounaise soki nani mais beaucoup okozaka motema ka mabe. Est-ce que bana no botaki bango na nzete vraiment bande konanga c'était ça juste na memeli bino lisolo lelo bocha ma commentaire makasi penza bo conseiller maman na biso et puis voilà et ozala bien bo fortifier et puis to chaika na ba prière ki nzamba sunga et un jour le quoi bana bazokola amona ki déjà ya mwasi kala teta msu ya mibali pe ba koma botonom ba ozwa mbongo ba okita kisasa ta msu ba okekotala et ozala esengo makasi. Merci bozala bien voilà maman leki na bino la danoise vraiment ba yenge kaka ba yenge na bande kwa bundu ya Congo et puis boya ebele na live together original et pa ya mama leki na bino eswa bino na pete boya kokomisa ko hésiter kutute conseil kutute oyoki ka mungongo na ngai ebetioka pan yaka pourquoi pas hey nasuki wana bisous love bye. Coucou, boya ebele na sous le baobab life together boya bas to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezo sala ke ba parents bazoti kala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele ngayo nazunguka mwasi ngayo sokolo takinga na ndoto mama ya katolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama ya katolingana na biso tomona bapasteur na yo